ils sont ébélés. Parce que ce n'est pas n'importe qui, tu vois. C'était par hasard. Et Nandimaki a beaucoup douté que le Cambo au Salam. Basengi bino eloko moko te mbongo te nini te bandeko na ngai ya nini ya théâtre bomoni ndenge tozoya ndenge papa azotambola bino mo bomoni en tout cas na okende penza ebele te bomoni place touti ya na illustration bozomona ndenge touti na kimbantseke kuna tokatisi bamai na bato bazomema biloko na mutu sans bino ils ont comédien belé vraiment posa wapi asali na besoin na bino te boyo kopesa ke bambongo boyo kopesa mais présence na bino moi li solo moko seka ezala bien boye penza ça malamu te hein ezaki yango yo moi enveloppe na pesi yo en tout cas esonga yo papa voilà oui le monsieur le savait koyo Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est à chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini na nga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini na nga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. na ye moko alingaki atalaki mosusu salaki nde asidaki ala kotala yo na ndenge na ye komone oyebi papa aleka yembe moto na ndoko ba papa aleka yembe boza wapi biso toza bauta touti province déjà toza bana mike 5 ans 6 ans, 8 ans, toujours dans la télévision. En tout cas, les lots en live. Ça linga vraiment bien. Ça linga bien à comment nous avons vivant parmi tout le bus la réception de salle à théâtre. Et en plus, ça la passe. Ndenge na monaki émission ma état de santé
oyo oza nango nde nalobi en tout cas na ndenge nanga nasala tout na ata opesa mbote na souhaite mpe soyez les bienvenus na mboka na biso parce que okenda kala malgré que nazwaka occasion ya kokoma na aéroport te jour bayambaka yo alors esalaki nga vraiment mpasi na bino ata mwa moke oyo tozwaka nakende ata kopartage na ye tomela ata sucre mwa mwa esalaka mwa bien toza na ebele te eza kaka oyo nzambe apesi moke il faut l'amour du prochain intervenir ndenge Jésus-Christ arekomanda biso bato ya mitema malamu mpe bazali na mboka na biso eza na association wana mpe bato ya mitema malamu mpe bazali exception ezanga kaka te j'espère bakoya nga naza moto ya liboso te mpe ya suka te mais bamosusu bakolandanga bakoya parce que yo otikali monument yo otikali monument na biso ete tozomona boye ezopesa biso esengo et voilà quand même représentant ya trio aza malgré que todéplore oyo mosusu batika biso alors nde tolobi mais oyo atikali tosunga totie maboko vraiment vraiment esalinga mpenza par rapport ndenge omoni papa Alain Kayembe ayebo yo kokoloba nini na bao batikali vraiment nazali awa na esengo ebele namoni papa Kayembe awa na ndako mpa na ngai korwa ninga visite eza esengo ebele parce que ce n'est pas n'importe qui tu vois c'était par hasard et na ndimaki yango kutu te ke likambo oyo esalama mais esalami vraiment napesi bango botondi eza oyo yesu arekomande biso l'amour du prochain yango nalobi te émission oyo natalaki esalaki nga mpasi omoni tokutani na yo boye esali nga vraiment esengo komona yo et surtout elembo signature oza nango vraiment naomona déjà baimage esalaki nga vraiment nostalgie esali nga bon je ne sais pas comment koexpliquer mais nzambe azwa lokumu ndenge oza vivant alors nde nalobi te oza vivant na profite ata na mwa temps moke oyo oza nango je sais que nzambe azogarde yo kaka parce que yo okomi modèle na biso yo oza patrimoine nayebi ke epai na yo tokozwa conseil ebele na ndenge bobanda mosala na ndenge lelo ozo détenir secret wana ya comédie wana musicale en tout cas esalinga bien yango nde nalobi te il faut kaka namona ye nde omoni lelo na bimaki depuis ntongo bayebisi nga aza na Kimaseki nakeiti Kimaseki te azongi kitambo nabi tokozonga nakolanda ye lelo partout place ya kozala en tout cas na mwa surprise moko nayaki nango nayebi nakoya kotala opamba boye te bon naoloba te zela kaka omona mwa surprise toyaki nango papa Alain abongisaki mwa eloko ya moke mpona koya korendre papa vraiment visite babi aimons nous vivants hein? Donc eza nango ya ebele te mais tosepela na bao baosepela na baninga tozelaka kaka te nga alobaka kaka nga nabetaka kaka se te bozelaka kaka te ke mpo bozwaka bacotisation ebelebele bambongo ebelebele mpo boya kosela bato makambo ere moto azobela ere moto aza nano na besoin na bino aza nano vivant bolukaka mpe place nini bokoki kotia ye bobetabeta baporte mama Denise tela biso likambo ata HJ ya pamba papa akende mpona azwa mpe mwa basoin vraiment ekosala ye malamu mingi makambo papa Alain Kayembe azosala boye nga na préféré pe ezala bandeko mususu batikali pe koya kotala papa ekutaka nango no elo mote ata présence ya sengi bino mbongo te
asengi bino mbongo te présence ya pamba boye pe bo rendre mutu visite botali ye mo lisolo mo koseka mo photo et ça la rappelle bien bino bozela kaka tiens micro papa papa masumu papa masumu papa masumu papa masumu tosalaki émission oza wapi papa masumu oza wapi papa ya bana ebele tant bapesi responsabilité wana biso toya koko attaquer bino toto baka rien que la vérité nayebi que vérité blessera mais ezalaka toujours vérité tobomi mutu te tobeti mutu moko te eloko moko te mais tolobaka ka vérité c'est ça vraiment bolingi kaka mutu akende mpo boza bacharge ya kokenda kokomaka ye na nini na place des artistes bokoma wana na place des artistes mais mutu aza na besoin na bino papa tiaka kongo mutu aza na besoin na bino depuis botika ye son excellence mais c'est le gouverneur ok mona ye hein te message ezokoma déjà hein ezokoma son excellence papa na biso yoyo toyebi ke oyambaka ye mais position na ye na ndimi te ke yo yebi yango en tout cas soko yebaki yango linga kotike na beta oyo te auti na malade makasi so ena na makolo mona ndenge so eza ba prière te basengi bino eloko moko te mbongo te nini te bandeko na ngai ya nini ya théâtre bomoni ndenge tozoya ndenge papa azotambola bino mo bomoni en tout cas na okende penza ebele te bomoni place touti na illustration bozomona ndenge touti na kimbantseke kuna tokatisi bamai na bato bazomema biloko na mutu toye tosouffrir mais tolobi aza kuna te aye subo tolandi lisusu awa na kitambo mpona tosila na kaka na ye jamais tokokende na journal elo esilela biso ka bo photo mona ye en tout cas ma gloire soko ozwelanga penza moi un petit rien oyo papa na biso Alain Kayembe abombelaki vraiment ndeko na ye papa na ye nyonso yango vraiment alingaki bakabola ensemble na papa na biso ateza ebele te mais to mpesa ye merci beaucoup nzambe abakisela ye place ekauka kezonga esu ya ebele poko mona déjà mutasali basina boyi en tout cas penza nzambe penza abakisa penza ya ebele vraiment na ebité caporal Murumba yo lobi nini pona déjà to komi na biso déjà na nitala ndenge to wuti to baluki tito yo kozwa o penza nzambe vraiment apambola papa Alain na likaniso vraiment azui ya koya kotala papa na biso caporal caporal nini chapeau na umeli nazong sono micro papa Alain comme ça bo solo la pon déjà ye paza makambo moi ebele mais a se sacrifier ki banda tongo to bimaki très tôt le matin pona ko koma penza po amona yo Pour comprendre l'émotion, hein? Kotika penza mutu, sans bino ils aba comédien belé vraiment boza wapi. Asane na besoin na bino te boya kopesa ke ba mbongo boya kopesa mais présence na bino moi li solo moi koseka et ça la bien. Boye penza ça malamu te. Hein? Eza kitoko te. Muto kutu ya kana kite ke un jour na vie na ya ko komona ye mais yende muta yo kotala ye papa masumu bino boza wapi hein ba président Elombe ba président Bodo bino tout wana bozali hein eza kitoko te gouvernement na biso bote la biso pe likambo bozo ka bango pe na prise en charge aba comédien prise en charge maman na ngai première dame hein papa penza asala makamebele asekisa biso na époque na bango boza maman livre mais mama ni mama ata na HJ ya pamba akenozo ata ba soin makolo ezotambola lisusu bien te moi place ya bien pour na social afin na raliaka respirer pe aloba pe ke merci pour na musala et pe ça ye moi likanisa ta ba koko na ye babanda lisusu ata kosala ni na théâtre boye décourage aka pona tunaka na émission papa nga ba souvenir nini ya bien oza na mona monde ya théâtre mais aboya non eloko mokote en tout cas vraiment nazu chance à osimbe eloko en tout cas ça linga bien bon ndenge na ibisaki yo naza président na ngwa ebele te
mwa moke oyo tozozwa nde nalobi nono nakanisa yo. J'espère que eza suka te soki emonani nakobandaka koya komona yo. En tout cas esalinga vraiment plaisir. Na mwa moke oyo okosomba ta unité okosomba meme ata lipa po oliaka bien biloko oyo mwa ata matembele yango oyo mwa enveloppe napesi yo. Merci. En tout cas esonga yo papa. Papa le. Oui. Ah. Le monsieur le savait goyo. N'était pas nini. D'abord je sais oyo. Ah non. Nana ko sala yango. Batika isolé. Natika isolé. Ngamo na beau-frère, petit frère, tout cela. Tout ça dans la bonne d'accord. Et l'ingainde. Nasala exploit, nasala ba nécessaire. Nadi sabango. Les petits scènes nga yende muto boso ye petit scène nga muto ako di sangai. Mo ni so na kan sin logo so le sangai. Hein? Ils ma casse papa. Et logo so le sangai yango na vraiment. Petit scène ngai. C'est le troisième de la famille. Vraiment. Papa le. Oui. Si quand nous sommes Nzamba likolo akutala biso. Asa de une famille na yo. Amen. Okumisama. Amen. Nanga mo côté mais continue ko sala ba bien ndenge boye. Po ile kelinga yi. C'est pas n'importe qui. Doit ndenge boye vraiment. Mama yeso pesa ma mingi mama. Mama sele yeso pesa ma mingi. Ma mingi. Na bindenge ni kutu na ko s'exprimer ti. Ya mo ke sona za o la boye te na o le la passer et émotion. Na ndima kite. Ba ko yela ngai ba mafuta ba loso ba ni na miliki. Ah. La personne sur la colonne Nzambe. Amen. Mais il y a aussi un gars qui a dit d'ici peu de temps, nous avons besoin de ndako. Bon, au foot, ndako est athée. Bah, foot, on a combien? C'est peut-être 5 000. Ça, $50. Ça, $50. Ça, $50. Nakozala wati, nakobima. Nakobima nakende wapi. Nazo sika mama kuna nakimanseki te. Au contraire kutungana nzala sika na ngai moko na mama leki. Na bano yamba bango. Wona c'est mingi. Wana pe bango pe bazo pesa na pe nguya. Tala caméra na biso pinza. Wana ba pesa su nguya. Leki na ngai mwasi mutu azako kulisa ngai. C'est pas possible. Bunga ya mukolo nasaka nini? Nazali nani? Respect yate. Ngande côté respect wana ni kutu petise ngazwanga na lokumu. Azwanga na lokumu bia vraiment yaya asalaka wa yaya tuzaka na ye yaya tamaka mu yaya za kusala. Vraiment nzamba ko so. Akumsama. Vraiment papa le. Non. Na Toyokyo, j'espère que le message Yayo et Leki est lancé. Souci Nangai, Otikala Nanoa, Batubayoki message, Autorité P, Baleki Bisobayoki, peut-être que la geste et à mon na kolekana awa, Balukilo ta isika Yayo Moko, Nengo Suwe Nayo, Oyambakabato. Parce que na Otikolobakio, Tikala monument Penza, il y a théâtre na Bisson Soazate. Message eleki maman na déjà zaona akobanda kolekisa kaka message no kaka ndenga na yoka kiango
nalobi non, il faut na rendre visite. Merci beaucoup. Voilà, ndenge na rendre visite lelo. Merci beaucoup. Maman, la tondi tondi. Nyos toujours sala pona ngai. Ko la so mona yo. Visite na salinga bien penza na ndenge na moni boye. Quelque part esalinga mabe na état o nga na kutie. Na place ya zo vanda aza moto yo, il ne fallait pas avanda. Na lancé kaka message na baninga nanga corporation ya théâtre, ba association msuseze belé nango ya théâtre et aussi les autorités de ce pays en commençant par lui-même le chef de l'État que Caporal aza monument ya théâtre ya comédie ya mboko. Mais kokuta na état boye. Après des années d'abord, je remercie mon Dieu ndenga gade na nous vivants. Eza na moi eloko. Oh eza na kati na ya ngumuni nzamba tindi azongisi na mboko. C'est ça le moment maintenant ya kopesa médaille. A mérité médaille. Na senga na ba autorité. Na sengi bo pesa je ne sais pas ni beaucoup pesa mais moi geste kaka ya muke et que ça l'est bien pour vinae moi vinae o etikali a passer ngo malambo na cause exemple ya Wendo Kolosoi azalaki dans les oubliettes yep monument ya théâtre ramo kona ba Wendo Kolosoi à cause de la beauté na lancé message wana botika été gouvernement papa ya mboka mama ya mboka en tout cas nazali suna malobate bino moko bomoni vraiment papa alobi nyusu eloko oyo maintenir nga na kati motema médaille ya pamba décoration wana médaille wana sopa décorer yo mais tu vois okende même okende na lola okende na médaille na yo parce que c'est très important boyo kila nga mawa bopesaka médaille ya pamba bopesaka médaille ya pamba nasena nga ba million te nasena nga eloko moko te médaille décoration. Voilà message yangwana nazana susu kolobate présence na ye kaka elobi yango na sala ki tunga pe na ya na pese mbote na mona ye en tout cas salinga bien penza ko mona muto na zaki mona muke 6 ans 5 ans 8 ans nazotala na télévision mais finalement lelo rêve nanga ekokisami na moni. Merci boya pe bomo ya komona ye boya ko rendre visite médaille to 5 ka médaille ta eza en bronze boya ko pesa ye et au sala bien et qu'il faut qu'on honorer ndenga za vivant il faut qu'on toze la te non akufi nde siko to komi ko sangisa mbongo ko la ye médaille voilà bo tcheli ko la cercueil en tout cas c'est ça aimons-nous vivants. Un passant à lancer, aimez-nous vivants. C'est ça le moment, il y a quoi aimer. En tout cas, je n'ai plus de quoi dire. Malobagnon Cécile. Malobagnon Cécile. Oni ndenge to bandaki ne to lekani na banzela ebele. En tout cas nde to lobaka aimons-nous vivants. Ngana zobeta kaka CT. En tout cas vraiment na zobeta CT. Lelo to lobel makamba caporal Murumba. Lobi to lobela makamba Tony obobosani pendant 7 ans yewana azakuna na nini na sana akomi na problème ba rein. En tout cas mboka na biso na ebité so to sala biso to sala nini ba comédien faut boluka ilo nyanzambe po na ebité ba malheur bozolia ba mbonga batu bolie ba mbonga bate belé ba famille ezolela. En tout cas côté wana pe boluka ilo nyanzambe papa masumu oza papa bane belinga na ataka na nga yote mais yonde oza commandant yonde mutu ozo diriger bato ebele so omoni ke peme na yo bato ba pesa bazo komisa makambo te mais longola bango so pe bolekana na vote oza ki nommé o eli pona so comprendre esuma makambo te. En tout cas penza mawa mingi komona papa na biso na esika o ma gloire zona nous zona na porte po
papa oyo asali ebele o totala kaye ba mundanga ba papa mususu o nani abulanga ndo bakufa kala papa na biso totikali na eka ye moko gouvernement na biso botela biso likambo bozwa bo changer bo pesa ta place mo ndenge papa ala en lobby omoni pa wendo ninga zalaki akomi mbala moko niti jeune garçon na bata ya suka à réjouir na sentiment bien pona nini parce que azui mboka na biso reconnaître ye et bon papa na biso caporal Murumba o azalaki caporal a changera te grade matarate et kitaraté arara caporal bokoko yepe boye bozui bosombi ata ekotine ye wana bosala ngo na mise moko boye botie bozozelaka bokuva po bokende okoma na nini na place des artistes mbokoyo aimons-nous vivants dans le bébé te pose dans le bi kala mingi te sko na sala émission ndeko na biso tonu azana sana oyo bozo kokate ko cotiser ata ne fiske $5 ba comédien sera kufi wana kaye tamboli belé papa na biso a besoin te ke bino boya ko pese mbongo présence à pamba et ça la bien présence n'est papa la utuko yabo aye na combien mais au moins présence na ye au moins que papa seki aseka kala seki au moins que non bande ko pe bazo ya kotala ye na musala ba osala bande ko bazo ata gouvernement ye na nuté mais au moins azana bande ko na ye ya ba comédien na musala o ya pona ki net nga soki lelo na lobi te ke nga lelo te likambo ya te mais na lobi ka ke soki na komi na problème bande ko nga ba journaliste ba otika ngai te ba kotika ngai te. En tout cas, merci beaucoup na balandi nyonso ya Chebiso Télévision. Merci beaucoup na Chic Mukadi pour apesi biso temps penza à disposer ba matériel makamunyo so poto ya vraiment koluka papa na biso caporal Murumba par rapport ya émission to sala ki na Chebiso Télévision. Merci à ya Willy Moucheni le véritable code amboka l'inamovible. Ya Willy Moucheni code amboka le véritable code amboka ya Willy Moucheni na peso ba merci ebele. Merci à honorable Osvan Paka na peso ambote ebele. Alexis ya maman ya mati à l'homme de baibinga ba plan talaka ya papa na biso caporal Murumba et ça la biso bien maître Chris Cicéron Bakumba balobi sauf de servir les autres papa Chris Cicéron Bakumba bo faya psaume 35 mwana ndako talaka ya papa na biso. Merci na balandi nyonso o balingaka na Desh Kimana autrement dit la calculatrice de la presse congolaise ya mboko. Merci na papa Alain Kayembe na geste kitoko o ya sali ya koya kotikela papa na biso un petit rien na eloko ya kolia. En tout cas, Nzambe na biso o to sambelaka abakiselo susu ya ebele maboko no ekaukate. Merci na ma gloire derrière la caméra. Merci équipe Mobimba ya Chebiso Télévision. En tout cas vraiment ngai na tikibino tokutana na numéro mususu mbala ya sima. D'ici là portez-vous bien. Bye.